Eh, bino batu bomesana kopesa ba busy par-ci par-là, oromona mwana mwasi olengeka kotutisa monoko na yo na baiser ya mutu. Keba minoko mususu eliaka biloko mususu yo kolinga te. Makambo toza komona na réseaux sociaux ezo sala pasi pe mawa. Na yebi komoni ba video oyo eza ko circuler partout pour na ba fille ya Kinshasa. Liste ezali tellement monene, mais toujours quelques-uns automeki ko comparer ba vie na bango na Kinshasa. Qu'est-ce que vous faites? Travail nini bozani nango o boza ko mener ba vie ya luxe boye. Tala bilenge basi kitoko ndenge baza kongenga mais oyebi pa nini babimaka te. Bango moko bazopesa ba témoignage na bango sans les savoir que bazopesa ba témoignage. To sali ba recherche to kendaki na ba TikTok to landi bango na ba Instagram par-ci par-là ba kombo oyo eza kotangama. Toza au moins na ba dino oyo toza kotanga lelo awa. Bandeko tozi bakombo na bango bolanda mwa explication bango moke bino moko bolanda bango na ba TikTok na bango botala ba vie baza ko yo musala na yo zwa ba bande ya kama munga loka mama likemba wa compter mbongo. Donc c'est 100% batu 90% balinganga do 10% babomanga ya yo komanga te ngana okomo te nyoso yanga e koma yo pete ya yo e koma yanga pete do ya luka kimia Luka pe akimi, ofandi place mo weta kuma mutu wana azala ne boye. Tulate da talonga no place moko. To tambo da place mo to mena da koka. Non. Dozana ka, le ku ta ti bien te, le ku ta bouger te, a bouger be fort comme ça la pas bouger c'est batu ba nzimaye. Oye bien te. Mais yo critiquer baninga. Non ya. Zona otana yo vanda. C'est l'examen de conscience. Le bana za moi mabe. Allez, tout le monde, aux amants. Indie! Mboa! Boya! Bah, si blé que on a été kabadodo. Est-ce que ça a sens? Boya, bah, kamboza, ya. Et une amie m'avait appelé, elle m'a dit Eloma, j'ai quelque chose ici, tu vas pas y croire. Quand elle m'avait envoyé, vraiment, na koya gite na meshu nanga c'est que j'ai regardé. Mais Kinshasa, vraiment une fille se laisse lécher par une chienne ou bien un chien, je n'arrive pas à croire. Mais toke na ba recherche ya ba vie ya bana basi oyoyo et loko to trouver ezaka assez dilix. Alors je me suis posé des questions. Bazoka mbongo wapi? Pour nous ça ba déplacement, ba misusu bazoka ba Dubaï, ba misusu ba Paris et siège na bango na Kinshasa. La vie c'est drôle, hein? Il y a beaucoup de secrets. Kebaka munoko na yo wana kopesa ka bizi na batu kebaka. Nzoto na yo wana batela mala.